kanisi oyo ezalaki ebele mais oyo penza esimbaki ngai namonaka Molière tata Molière heureusement na ye na esika na ye balobi mikodo presse en ligne bandaki kotia banzembo o bazoyembela bana mibali banani bazoya minene bapapa mutu baoya minene bamama bazokonda namoni batu baobina voilà batu baobina voilà balobi mikodo presse en ligne ngai esalaka nga pasi OK parce que tango nakomi na wenze namoni ndenge nini bana basi baoyembela bana mibali ke bana mibali baomela lotoko yango wana baokonda bazali su na mbongo te mbongo ekomi na bana basi mais na mituni siko mbongo yango ekomi na bana basi pour que base retrouver na wenze wana mbongo euti wapi balobi mikodo presse en ligne eza papa te mutu bapesaki bango mais papa te papa tindi mama na wenze mais mama bandi oyembela papa nzembo alobi azala isu na musala te alobi kolakisa yo mbongo na yo te mbongo no kolakisa yango te parce que okoya kobamba liputa chinois azali suna eloko akopesa te musala eza te balobi mikodo presse en ligne esalaki nga pasi nde sika mayele bandi nde sika na bandi kosala barecherche nasali barecherche après naye koloba non makambo tokotika yango boye te parce que bagénération ekoya nsima bakomona lokola kindumba eza nango eloko ya bien te toboyi na biso te ke bandumba bazali c'est vrai topesi bango mpe respect mokolo bakocomprendre bakotika yango balobi mikodo presse en ligne oyo ekomi na basi ya mabala bakomi koyembela mibali wana nde vraiment tomonaki ezalaki malamu te c'est ça donc inspiration na eutaki wana ebandaki wana balobi mikodo presse en ligne eloko mosusu na bandaki komona na misala na biso ntango toosala bafonctionnaire à l'état soki otuni baninga basi yebisanga nano olakisa mobali no salaire nabi nasala nini nalekisa mobali nanga salaire ebandi na ndeni ye nde ayaki kobala ngai ye nde mutu ifo aliesa ngai ifo alatisa ngai salaire na ngai eza ya ngai mpo na famille na ngai nakelakisa salaire ya nde nini akende opesa bamakangu balobi mikodo presse en ligne nakoma kuna na libongo nake koma kuna nakuti bamama transco babengi bango bamama transco koma bamama wana bazalaka soki mutu auti epai na biso na Équateur epai na biso na Bandundu epai na biso na Kasai aye na biloko akoteka mais c'est les journalistes balobi mikodo presse en ligne mama wana lokola mutu mbala liboso akomi na Kinshasa te ka komi wana pa batieli ekiti basombeli ye mulangi ya masanga mama wana afandi ye aye na nguba aye na mbika na ye aye na kunde na biso oyo ya mike wana aye ezalaka na basaki te batanga yango na basakombi te balobi mikodo presse en ligne ye mama wana ntengi afandi na kiti wana kuna na kati eloko moko eza te aza na eloko te atie kiti na ye liboso ya papa wana mais papa wana siko mwaya tala biloko na ayaki nango eza te aolanda aotala mama kotala azotala mama kati na distraction te koto oyo deja ekomi 50 bango bayebisi eza 30 balobi mikodo presse en ligne avec Molière Chingala to s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na mikodo presse en ligne Molière Chingala c'est très amusant et très mignon et Molière Chingala aux fantastique siècle c'est pas appareil. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 745. Vous êtes plus de 50 millions de nos amis fidèles téléspectateurs qui nous regardent à partir de la ville-province de Kinshasa et puis dans nos provinces à l'étranger. C'est grâce à Canal Plus dont vous nous regardez partout dans le monde entier. Voilà chers amis fidèles téléspectateurs, pour bel et bien débuter notre espace promotionnel qui est aussi le vôtre, on va directement retourner du côté de la régie. Merci beaucoup à notre régisseur Reddy. Juste une petite détente là et puis on se retrouve juste après pour la continuité de notre émission qui est aussi le vôtre. Zambena,
Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, tout présenter Bino, l'élément de la semaine, qui porte en résumé, hein, rapidement en résumé, parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup, 2 minutes, parce que nous avons un invité de marque, Yende Tokosoloane, Tamoulaye Kosoloane Mokolalelo, Paroisse Sainte-Rite, Kamamina curé Olivier Azili, Asalaki, Ayamaki Fridolin Ambongo, Bakokisaki 35 ans, il y a l'église. Fridolin Ambongo a Mokolo mardi, le 17, mais dimanche le vendé, Isala qui représentait à Fridolin Ambongo, père évêque auxiliaire, il n'y a pas qui wana pour la continuité en fait. Mais basangana qui ba monsieur Zalagana bato ya archidiocèse ya Kisantu. Basangana qui wana na Sainte-Rite précisément na cité Mama Mobutu. Bota la ndenge le kaki. Nous sommes dans la commune de Mongafula, dans la paroisse Sainte-Rita, où il y a eu célébration eucharistique présidée par Monseigneur Kisombe, représentant du cardinal Fridolin Ambongo empêché. Il y a eu aussi institution du ministre de la Communion et curé de cette paroisse explique. Cause de désespérés, cas des impossibles. Aujourd'hui, nous avons célébré l'Eucharistie qui a été présidée par son Excellence Monseigneur Dr Kisonga, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, étant donné que le cardinal est empêché, il a été mandaté pour suppléer, célébrer cette Eucharistie. Modernisation et agrandissement de l'édifice, pose de la première pierre pour la construction de cet édifice était au rendez-vous. Cette service à Kinshasa et na diocèse de Kinshasa. Nzambe akoba kotondisa bino na bwanya pe na molende kote bolele te o mosala mwa bopalangini sango edamu ya mwana wa Yesu Kristo. Mama Maria azala molobeli wa bino epai ya mwana wa Yesu Kristo. Bonne fête de la catéchèse à vous tous. Curé de cette paroisse, Père Olivier, n'a pas manqué de faire un appel à tous les enfants de Dieu, à Kinshasa, voire même à l'étranger, pour mettre la main dans la pâte, enfin, que cet édifice de l'Éternel soit construit. Au cours de ces célébrations eucharistiques, il y a eu l'institution du ministre de la Communion. Monseigneur a dû conférer le sacrement de confirmation à 52 jeunes. Et les dévots de Sainte-Rite ont renouvelé leur engagement. Au sortir de la messe, nous sommes allés pour le projet de modernisation et d'agrandissement de l'édifice de l'église Sainte-Rite par la pose de la première pierre par son Excellence Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa. Au cours de ces célébrations eucharistiques, et à la fin même, nous avons été exhortés à la sensibilisation pour prendre en charge notre Église à travers nos frères et sœurs de la diaspora, à travers la communauté chrétienne, à travers nous-mêmes. Nous devons bâtir cette Église qui est l'œuvre divine où nous viendrons prier, où nous viendrons pleurer nos péchés et demander la miséricorde divine. Je vous remercie. Gabi Mabengi azali na kosala tournée monene précisément pour la ville à Kinshasa mena mo amba. Sifa, secrétaire interfédéral, il y a parti monene, il y a Vitel Kamere. UNC azali ko sensibiliser population. CAP 2023 bakoti kala simate. Mais mokolo lobby le 28 mai bakozala na terrain mefe à partir il y a 10h. Ko sangisa bande kokara ya lemba. CAP rendez-vous CAP 2023. Gabi Mabengi a salaki descente monene na commune ya Kingabwa. A sensibiliser pe bande ko kote kuna limité total nan élément oyo. Dans le cadre de la rentrée politique avec sa base du Mouamba, précisément dans la commune de Limité, quartier Kingabwa, Sifadi, secrétaire interfédéral adjoint du parti politique très cher pour la République démocratique du Congo, UNC, de l'honorable docteur Vitel Kamere. Et la direction fédérale était pleine campagne de la structure du parti pour la préparation du CAP 2023.
Objectif pointé à l'horizon, obtenir 4 sièges de députés provinciaux pour les districts de Moamba et un message de soutien aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message à l'endroit de son Excellence Vital Kamerhe, les rendez-vous fixés Cap 2023. Les objectifs, ok, ne musika te, biso kusana biso, awa na moa mbeza katika mbono zolo. D'abord, le lobby des députés provinciaux, puis la moa, ceux qui manquaient. Félix Soussou. Merci beaucoup, Nabana Yamamba. Merci beaucoup, ma honorable Mayo, parce que moi, ils sont toujours député national. Oui. Nous avons 11 sièges, avec espoir et bon mandat, dans la législative moyenne. Mala oyo biso de moi comme ministre député Mongo. Cette fois-ci, nous avons décidé comme ministre député national Boni. Bibale, UNC Moamba, tout oyo, Tolobi, comme ministre député national Boni. Sifa Gabi Mabengi remercie toute la population de Kingabwa. Objectif pour tous 2023. Na cadre ya ko sensibiliser ko assister bande ko na ba famille oza na posa osala examen gratuit basi ba bandaki yango o ezali 18e descente salamaki na Tchango na Kingasani kuna na quartier Ferboire na terrain Talatala et salamaki mokolo ya dimanche le 8 docteur Rispi Kilaba Adoudou asangisa ki bande ko basalaki examen gratuit sur place basali bana bakati bana bangenga sur place ba image ezali bandeko bazwi ba examen sur place mutu mwaki na maladi wana sur place azwi pe kisi ya ofele bakozala le 28 lobby lisusu na makala biso pe bandeko ya Molière télévision tokozala wana parce que tolinga kozala na preuve à l'appui tola nana élément oyo ya terrain Talatala na quartier Ferboire. Docteur Kilaba Adoudou Rispi et ndeko pharmacien gaborien Mboma na lisungi ya ndeko ya mwana mboka Vital Kamerhe Mwadamvita na tourner monene bazali nango pona intérêt ya ville province ya Kinshasa bazali kosalisa bandeko pona kosalisa ba examen gratuit na nzoto mobimba mokolo ya dimanche oyezalaki le 8 mai 2023. Nangonga ya 8h na 12h30 tozalaki wapi na terrain Matalatala précisément quartier Mokali esiko wapi docteur Kilaba Adoudou Rispi na ndeko pharmacien Gaborien Mboma sifa ya district Tchango soki tozali awa ezali peko aider population ma problème makasi po ezo déranger biso na Mokali awa eza à part kozanga mai courant toza na problème ya santé soki motu aza na problème ya santé aza inutile parce que bientôt là on a okufa à perdre vie. C'est pourquoi biso na cadre de la fondation bato fo bayeba ngo eza apolitique mais eza parmi ba association po eza affilié na INT et puis nga moko président ya fondation azali membre ya INT aza pe membre ya Becom ezali po eza structure po esalamaki à travers SPN na biso secrétaire politique national na biso ya santé mwana mboka docteur Rispi Kilaba yende moto azo coordonner yango bongo Becom kuna pe toza na mwana mboka baningime toza wana tozo soutenir pour nos ezali domaine ya santé basangisaki ba mama bandeko ya ba famille baki kosasa ba examen na bango awa tozali na terrain Matalatala na quartier Mokali na commune ya Kimbaseke na district ya Tchango. Alors après Tchango awa tokita na Funa tokosala pe ba commune ya Funa ni commune ya Makala bana Makala bozela biso tokozana bino le 28 na hôpital général ya Makala na Sana. Donc ndenge moninga bomonaki baninga ya Kankabila bazoki bakisi ba constatation filée ningo zomona awa basi constitution zo salema zo sala échographie ya ofele bato bazo sala ba constatation filée bazo bakisi ofele bana bazo pika bato bazo na fièvre bazo batonga en tout cas zo sala sengo mingi pona kotombola vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi pour soutenir camarade na biso ozali elongo na biso les pharmaciens Gaborien Mboma mwana Tchango ya solo azalaka na fondation na ye kotoyo Fogem
yango wana toye kotia maboko tout ça ba consultation fele parce que ezalaka besoin na depuis kala pona chango. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, Bomoni Belima au Bandeko Babeta qui porte Awa au courant de la semaine. Nous vous avons annoncé au début qu'on va recevoir notre invité de marque, Azali Mamam. Yazali Molobeleli Yamibali. A telemele libasité, mais à l'obéler la canende Mibali. Mais le col à l'obéler la Mibali. Yango to meki koyambanaye parce que tu assistes qui na conférence monene. Oui, salamaki na université ya UPC. Koune salamaki zalaki conférence, il y a un grand professeur ordinaire bazalaki wana. C'était un grand débat, nous étions là aussi sur place. Mais yango to lobaki to kokaki kotika boyete. To lingi to yamba mama, to sololane moi moke to yeba to maniolati. To kota na mozindo to sala autopsie. Ya likanisi ya ASVL Oyo et bengami na kombo ya action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. C'est trop dire, hein? Parce que vous avez bel et bien compris. Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Makanisi. Mama Yoaza Pembe Inabiso, boko monae. Présidente Yewana. Et puis Azali sociologue. Et outi wapi? Azu yango wapi? Bon, tout son nom conférence Oyo. Nenge eleka ki botala. Hein? J'ai des conférences. Nenge eleka ki et puis j'ai des questions. Après tout zongi, tout kotisasko mama malam. C'est parti Redi Makan. Dans les soucis de lutter contre les antivaleurs, l'action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme, à part l'autrichement de la faculté de théologie, département de master en transformation sociale, organisé une conférence sous les thèmes « Violences faites à l'homme par la femme » et notre son des cloches. Plusieurs points ont été discutés à l'occasion, notamment à la femme, un frein pour le développement de la RDC exposé par le professeur Baïdile Chimungu, doyen de la faculté des sciences humaines à l'IFASIC. Le violence faite à l'homme par la femme et ses impacts sociaux en RDC par le professeur Tchomba Kinyamba qui a parlé de quelques attitudes agressives de femmes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sorry, pardon, sorry. Merci beaucoup, voilà. Alors, maman, mbote na yo? Mbote, papa journaliste. Ozali malam. Tozali malam nzambe abate. Oko sunga biso tourner moi mon ke boye totala na moi mon ke kaka tourner moi mon ke. Voilà na sunga yo. OK. Voilà, tourner sur mon ke. OK. Bonne santé. Toza malam nzambe abate libiso. Tola moki bien pema toza na ngonde yango na tokutani. Obi ko zo pesa pasi hein. Te za pasité nazana ba communicateur bazali ba chargé de presse bazali. Nazana nga difficulté parce que ya mutu yande tokutani boy. Amen. Potolobela bana mboka. Alors, ezamba liboso le kana Molière télévision. Ezamba la liboso. Otali caméra na biso ya Molière. On s'est présenté baye bayo ozali nani. Ça va, merci beaucoup. Mais c'est les journalistes pour na malobo pesingai ya liboso nanu avana se présenter. Olobi makambo ya conférence oyo elekaki na université protestante na bandina no kopesa merci na ba grand professeur ordinaire wana parce que bazalaka facile te kozwa bango nde bazana sommité ya science nyonso ya mboka na biso mais na monaki bayaki bandimaki biso baye to tie makanisi elongo to lobi te boye to sangisi makanisi na pesi bango vraiment merci professeur Chomba merci na yo professeur Baidila Chimungu merci na yo ya IFASIC professeur Vibila et professeur Meme ya IPC merci beaucoup surtout pour na humilité na bino oyo bondimaki koya qu'on assister ou bien qu'on participer, qu'on contribuer un autre son de cloche na conférence OLK qui peut si merci na ba autorité ya IPC, recteur ya IPC pour nini parce qu'andima ki biso que conférence wana esalema wapi na cadre ya université nae vraiment topesi bango merci peut topesi merci na presse nyonso ya ki mukolo wana merci tozalaki na bino elongo Tolobi c'est la grande famille. Nzambe amon abino. Pe tozali kotambola ensemble. To pesipe merci
na ba membre et association Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Parce que bandima qui que to partager na bango vision ensemble, ba accompagner biso yango na lelo to komi na esika oyo to komi. Soki bango bandima kate na mutu moko elinga ke simba te. Voilà. Na kombo nanga babengi nga mama Georgine Manango. Ma kanisi oyo ezala kebele. Mais oyo penza e simba kingai. Namonaka Molière tata Molière heureusement na ye na esika na ye. Esika na ye. Akolanda ope. Abandaki kotia banzembo, o bazo yembela bana mibali. Banani bazo ya minene. Ba papa mutu ba o ya minene. Ba mama bazo konda. Namoni batu ba obina. Voilà. Batu ba obina. Voilà. Menga esala nga pasi. OK. Parce que tango na komi na wenze namoni ndenge nini bana basi ba o yembela bana mibali. Ke bana mibali ba omela lotoko yango wana ba okonda bazali su na mbongo te, mbongo ekomi na bana basi. Mais na mituni siko mbongo yango ekomi na bana basi pour que ba se retrouver na wenze wana mbongo euti wapi. Eza ba papa te mtu bapesaki bango. Mais ba papa te, papa tindi mama na wenze, mais mama bandi oyembela papa nzembo alobi azala isu na musala te. Alobi kolakisa yo mbongo na yo te. Mbongo no kolakisa yango te parce que okoya ko bamba liputa chinois azali suna eloko akopeso te musala ezate esalaki nga pasi nde sika mayele bandi nde sika na bandi kosala ba recherche nasali ba recherche après naye koloba non makambo tokotika ngo boye te parce que ba génération ekoya sima bakomona lokola kindumba eza nango eloko ya bien te toboyi na biso te ke bandumba bazali c'est vrai topesi bango pe respect mukolo ba comprendre ba otika ngo mais soki ba moni ke za musala ba ko salila ngo c'est pas un problème mais oyo ekomi na basi ya mabala ba komi ko yembela mibali wana nde vraiment to mona ke ezala ki malamu te c'est ça donc inspiration na utaki wana e bandaki wana voilà eloko mususu na bandaki komona na misala na biso tango to sala ba fonctionnaire à l'état soko tuni baninga basi yebisanga nano olakisa mbali no salaire abina sala nini na lekisa mbali nanga salaire e bandina ndeni yende ayaki kobala nga yende mutifu aliesanga ifo alati sanga na kela salaire na ngai eza ya ngai e apo na famille na ngai na kela salaire ndeni akendo pesa ba makangu bena siko tango ye ayaka na oya ya lakisaka yo po aza muumbu obien ndenge nini na lobi ce n'est pas un problème mais oyo awa ezali kambo ezali mana mibali ba mona pasi na ye natali lisusu nakoma kuna na libongo na ke koma kuna na kuti ba mama transco babengi bango ba mama transco koma ba mama wana bazalaka soki mutu auti epai na biso na Équateur epai na biso na Bandundu epai na biso na Kasai ayena biloko akoteka mais c'est les journalistes mama wana lokola mutu mbala liboso akomi na Kinshasa te ka komi wana pa batieli ekiti basombeli mulangi ya masanga mama wana afandi ya ayena nguba ayena mbika na ye ayena kunde na biso o ya mike wana aye ezalaka na basaki te batanga ngo na basakombi te ye mama wana ntengi afandi na kiti wana kuna na kati eloko moko ezate aza na eloko te atie kiti na ye liboso ya papa wana mais papa wana siko mwaya tala biloko na yaki nango ezate aolanda aotala mama kotala azotala mama kati na distraction te koto oyo déjà ekomi 50 bango bayebisi eza 30 papa ningisi mutu pourquoi parce que makanisi eza lisusu na biloko ayaki koteka te mais maman a transco asi abengbi déjà papa azo distraire ye azoloka ye na moi makasi okomona mutu ayaki na 100 kilos azozonga na mbongo ya combien ya 30 kilos pourquoi parce que d'abord bayebisi eza 50 wana ifo bakata mbongo ya masanga ameli 50 wana ifo bakata oyo musala mama manevre asali mutu wana akotikala kozonga lisusu na Kinshasa te akei akwei. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de travailler
biloko moko ya mabe ya mulili, j'ai appelé ça une violence. Violence parce que mobali abendi makanisi sika kokai ko benda te. Pourquoi? Parce que mutu moko boye, mwasi moko boye a provoqué ye na oyo ya tiela qui c'était un harcèlement. Un harcèlement. Ça va, merci beaucoup. C'était un harcèlement. Merci beaucoup, maman. Je pense qu'au quotidien, déjà, on va bien ton côté ça. C'est que vous allez dans la pression. Bon, pas mal. Déjà, nos téléspectateurs vont comprendre déjà que ni solo to kobeta mokolo alelo na poko mokolo alelo na bande ko ba na bisolo kwa na moyi va comprendre déjà. Maman, mais quand on kotalisa so maman, que Télébusiness. Transformation sociale au natala na sala ki na IPC yango nde sunga kinga ko pesanga mayele ya ko créer association pour na lutter contre les violences faites à l'homme par la femme. C'est pour cela na bandela ki na IPC. Na bandeli na IPC pour na kende nano banina maison mère. Maison mère et en même temps peloko soki ba scientifique bandimi yango. Les restes bandima kayango. Nde loko to bandela ki na IPC to kotambola pe na ba université mususu. C'est déjà en cours pour avoir contact déjà. Déjà na mois d'octobre soki nzambe asungi biso loba ke calendrier changer to kozala na IFASIC. Voilà. Na mois d'octobre to ko préciser bino lolenge ya kosalela yango nde eloko wana na. Voilà. Ce que tozonga na mozindo ya lisolo na so to kobeta. Expliquer biso ici ko wapi s'inspira ki pour na kosala ASBL monene oyo o koto ko bengango ezali action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme. Par la femme, pardon, s'il vous plaît. Alors, mais quand on kosunga biso mo moke. Basi okondima basi mosusu ba finga yo parce que ozopesa makanisi ya boye. Ozoye ba ke retour nango mingi ko ya mabe. Merci. On s'attendre na nyonso. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nalingi na lobaboy. Voilà. Oyebi mboka kongo ndenge kendaka. Problème ezate, c'est pour cela que tu as amené changement. Mentalité wana esala nini? Esila. Ata soki ekosila lelo te mais des années ekosila. Pourquoi? Parce que soki oza na idée o le finga yaka nango to débattre. To sololi la vie on apprend chaque jour. Et si kanga na yebite yo yebite hein? Okosunganga to partager makanisi. Voilà. Oyebisinga ke eloko wana olobi ya bana mibali. Nga na boyi te ke bana mibali bamonisaka biso pasi. Même na conférence na lobaki yango ke peut-être moi-même qui vous parle, j'en étais victime. Est-ce que si koto tikala na biso kaka bazama be biso peto za malamu bazama lamu biso peto za mabe? Non, on ne va pas avancer, on ne va pas changer la société. Même ceux qui basala biso mabe. Mais na biso to prouver bango ke au sala biso mabe mais biso to lingi bino nous devons changer na bino na biso. C'est pour ça na lobby ke basi nyonso tout te mutu basala ka mabe. Exactement. Ya malamu bazali ya mabe bazali mais biso nyonso tout tozali na ba défaut tozana ba qualité. Mais problème na biso nde to changer. Totala lolenge nini ya kosalela na basi na mibali. To lobela kaka ngambo moko. Ne to lobi to lobela pe ngambo mususu. Même biso pe ba mama. To sala bana mibali mabe. Na uti ko lobela mabe wana nyonso to awa. Na lobeli yango. Basi to sala na ka mabe mingi. Bao baboto la mabala baninga bazaba nani. Zaka basi. Ayebi ki aza marié. Voilà. Mais aboto li libala muninga olela. Et nga na loba mikolo nyonso des fois ezalaka mibali baluka basi te basi nde bayaka na rizwana autour des hommes et puis mobali akoyi na ye na mbeba kaka parce que misu na ye lingaka komona. C'est un peu ça. Voilà. Tozongi ce qu'on a conférence débat. Tout le monde a qui conférence débat ezalaki sur les violences basées sur les genres. Intervenant au Tanga d'Aba Kombo, professeur Baïdi, là, Chungu, Yaifasik, et puis tout le monde qui est présent, c'est le professeur Chomba, Kinyama, Sylvain Yayunukin, le professeur Vibila Wadi, il y a le chef de département transformation sociale. Oh, il y a moko bankadra qui non? Oh oui. Vive le parcours dans l'IPC. Vive le parcours dans l'IPC. Le professeur Maman Vibila, Maman Baïdi. La servante de l'Éternel. Oui, voilà. Alors, mais tout le monde qui, selon le titre, na bango thème,
chaque personne a qui na ba makanisi na ye le linga kwa aborder ngo devant bandeko. Premier tiré zalaki violence faite à la femme un frein pour le développement de la RDC. Ah oui. Mais quand on condamnation moi manqué par rapport à l'intervention du professeur Baïdi là, ni ya motu ya makasi alinga ki résumé biso na nini parce que yo za moko ya likanisi. Ya ASBL. Ko talisa biso en résumé parce que to kota na moko et après to za ba image à conférence. Na lingi na loba boye na tango to bandela ki makambo koloba violence oyo makambo esua kabana basi. Exactement. Makambo oyo bana mibali basala kabana basi oyo esua kabango et que ko permettre te que moi si mboka ekende liboso pona nini parce que moi si tango aza ko imaima éduquer moi si ko éduquer nation mobimba. Exactement. Tango siko moi si aza ko imaima mais c'est les journalistes na yebisi oke moi si wana azaka ka ye moko te nde place on alobaki ke makambo wana oyo esuaka wana ezalaka contagieuse kaka na ye moko mobali oyo asali ye wana akosubir yango lisusu na ye mwasi wana akosubir yango bana pe bakosubir yango mwasi esika okende kosala musala na bawenze okomona zoswana na baninga na ye makambo wana euti wapi nzoka ndeza na likambo moko baswaki batanga basi batanga pe yo je crois professeur Baïdi la alobelaki likambo wana nzoka ndezo suwa ye na motema. Donc il était vraiment la ligne hein? Oui. Alors tolobi makambo wana ki ya solo ekoki kotonga mboka te ekoki kotindika mwasi azalaka. Je te dis, c'est la plaque tournante de la société. Wow. Mais ce qui moi si, olobi, kindoki a moi si eleki. Mais ce qui moi si azo imaima. Même banzela mi bali kanga maka kindara libosoti. Nazo yebiso vérité. Fanda na moi si non andaku. Ozana e obimi mukolwano obimi azo imaima afongoli motema te. Okende mais c'est les journalistes ozonga ozana ozu eloko mokote. Oh, tu vas koloba. Nazo yebisa yo. Parce que maloba ya tikali ko saka na simate alo lobela yo te loba ke obalanga ete loba ke kaka na mwa muke wana bolobanaki ekomi likambo munene alors to biso mibali to linga te ko sala basi mabe bazaba mama na biso bazaba tata mwasi na biso bazaba ndeko na biso tozaba ndeko na bino tozaba na bino ya basi oboboti. Mais n'attends pas ça la biso mabe. Au moins na teke to ko avancer te. C'est ça l'idée. To linga te mi bali batika ko sala bana basi mabe. Batika ko sala bango mabe. Baz toza bandeko. Mabe wana to sala mboka na biso moye kende liboso ezate c'est un frein. C'est un frère qui ndoki a moi c'est l'équipe. Voilà, c'était juste un résumé. Tout aussi seconde des titres Zalaki violence faite à l'homme par la femme et ses impacts sociaux en RDC. To lobelaki makambo ya oyo prof Shomba lobelaki makambo to lobaki dot la dot ya alobelaki mingi contour ya oyo parce que la moni wana esalaki mwa makolo ya kasi kote basengaka ba demi gros un symbole mais intervenant professeur moi kote intervenant asalaki intervention na bi ye ba pesa so $300 à Pamba. Voilà c'est ça hein. Moi si. Mais la fois passée même to lobelaka ngo d'autres exagéré te na ba émission na biso to salaki sur Access Télévision to lobelaki ngo d'autres exagéré à l'époque comme violence faite à l'homme. OK. Pona nini to lobeli ngo impact za nini prolifération ya ba fille mère mariage ya katofanda et uti wapi parce que mwana mobali azana posa si akomi na maturité akobala mais moya bala ezate parce que d'autres eza exagéré en azobanga maintenant des fois même tango a proposé mwana ya bato mwana bato wana nde moi j'ai fait même des investigations ezalaka garçon te mtu ayebisaka mwana mwasi ke yaka te mwana mwasi nde ayakendaka aye kolamba te alambi te to solola voilà alambi kaka ndenge aye kolamba wana obutu ekoti na okende te hein a calculer parce que omoni na pasi toza nango ya mboka oyo alambi balieti lobi okomona robe ye lobi aobanga tikanda kuvi na simana ye musuba koya pe voilà alors pona nini parce que mobali azana mbongo akobala ye te alors mariage ya katofanda banga protéger sikana ye a protéger
protéger sika na ye moko aye komitika. OK. Et moko komitika. Voilà. Alors tolobi que d'autres exagérés na ezana ko créer ba impact sociaux. Ona nini? Na mariage yaka to fanda te. Yaka to fanda siko yaka to fanda, ce n'est pas la légitimité non. La yaka to fanda ezalo kola quelque sorte de concubinage officialisé. Hein? To favoriser kindumba na mboka na biso. Mususu okomona d'autres exagérés basengi okomona mwana mobali azomi lobela nzela. Hein? Mukolo mususu asali AVC. Mususu tomoni kaka na d'autres exagérés wana nini? Tobali pom quelque temps après mbongo yango te dépenser kite. Moye to sala autrement ezate tozongi moko na moko muninga mobali azongi pa ba camarade nae. Mwana mwasi azongi na famille na bango. Ça crée des problèmes sociaux. On a ba histoire vraie, ça ba histoire vraie. Ça crée des problèmes sociaux au monique mobali akepa baninga nae. Mwasi azongi epai na kozonga wana ebai sika mobali akei wana. Est-ce qu'il est en sécurité? Non. La femme ndenge azongi est-ce que ezali sous le respect? Non. Et uti wapi? Na d'autres exagérés. Parce que ceux qui t'accompagnent qui bango na moi cérémonie moko ya simple hein. To ezalo kola na mboka ceux qui mutu asali likambo batunde bayaka ko contribuer mais awa na Kinshasa il faut à dépenser ba dépouiller tolia ki tongo ça. Mais na batu bake bazangi na alimete ya kopelisela moto na ndako. Voilà, merci beaucoup. OK, to jusqu'au troisième intervenant, ezalaki promotion d'Ijar, un atout pour la transformation sociale en RDC. Elingi kolakisa nini? Oh wana tolobela ki yango tolobi boye. Soki tobundisi violence ya bana mibali. Oyo nano mokili elingi ko reconnaître te, mais eza réalité. Eza réalité. Soki tobundisi yango. Tobundisi pe ya bana basi. Ba valeur wana o toko tirer de part et d'autre. Hein, mais c'est la journaliste. Toko tirer ba valeur. Toko se respecter mutuellement. Bolingo ekokota kati na biso. Tu verras que dans tout ça ekosunga biso pour que tolobe la promotion ya nini ya genre oyo de part et d'autre bolamu ya mwasi vis-à-vis na mobali auto-sacrifice oyo professeur Chomba lobelaki. Il faut s'auto-sacrifier pour l'autre. Mobali a s'auto-sacrifier pour na mwasi peut s'auto-sacrifier pour na mobali ba valeur wana. Na kendaki koteka mobali nanga nazwaki mwa mbongo ya ngoyo. Avec sincérité. Avec sincérité, avec honnêteté. Exactement. To sala nini po bana na biso lobi bazanga esika kokende te. To tie na table. Mobali pe esika ke mama tala na musala na ngai ya ki journaliste na salaka na kendaki na sali mwa na zwi ya ngoyo. Eloko nini ezangi. Tout oyo tokosunga ba parente. Hein, to programmer bango prochainement. Mais tout royo to sala moi muke to tia moi mabele to sombaki to tia ta moi des briques. Je crois yango nde makanisi oyo to lobelaki ke promotion ya jar ekotindi kabiso mboka esala nini ekende liboso. Pourquoi nous parlons de la complémentarité? Tozo sunga na mwasi asungi mobali asungi mwasi ensemble to tie makanisi parce que mwasi agisaka na intuition. OK. Hein? Azalaka visionnaire. Mobali c'est le cerveau de foi oyo. Yes, c'est la logique des choses. Tala na moni likambo to sala boy. Mais etikali bongo. Etikali bongo. To sangisi mayele ya mwasi to sangisi na mobali to tia ensemble ça nous pousse à aller de l'avant pour que mboka etongama. C'est ça la promotion du genre. Donc notre son de cloche oyo ya violence faite à l'homme auto bosani ce qui est zate. Il n'y a pas de promotion du genre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de promotion du genre. Maintenant, surtout, aux élèves qui ont titre Oyo, Pesa qui n'ont pas de professeur et intervenant, tout le monde par rapport à l'Icanissi ASBL. To solo la ki na bango elongo to lokana ki to discuter to traiter ensemble to luka complémentarité te o bango bayena makanisi bomoni boyete biso pe to yena makanisi bomoni boyete ensemble to solo li to discuter bango baza ba grand na biso te balobi niveau makanisi no lokola pe professeur à l'université quelque part na niveau ya raisonnement non oyebi moto soka kotala yo na TV ndanga tala yo maman azali professeur, maman azali enseignante,
Tous allés na aussi si licence et tout. Na sala qui peut pédagogie. Naza pédagogue ya formation. Mais on apprend. Kaka ndenge ba mikonzi ba mikolo wana mibange wana babanda iko sala wana. Exactement. Tozo zwa pe mayele na bango te mayele ba yibaka yango na batu. Mokili oyo mukolo nyonso toyekolaka soko zo fanda na ba sage okoma mukolo mususu sage. Mais soko fandi pe na bazoba okoma zoba ta soko zalaki mutu na mayele na yibaki pe mayele na bango mukolo tozalaki na bango wana. Merci beaucoup, notre régisseur Reddy Baudric Kaveto. Tous une conférence débat. C'est la machine UPC. Et c'est là qui m'a le 28 avril 2022. Bota la il est question débat et puis il y a intervenant de la qui oh. Et c'est là qui quitte comme casse vraiment. C'est parti Reddy. Faisait toujours une lecture en sens unique, alors que la femme est un être humain comme l'homme. Elle est aussi capable de violenter son conjoint. Et ce que nous avons apporté comme contribution aujourd'hui, c'est permettre à ceux qui sont venus à cette conférence d'avoir une vue un peu plus large sur la vie qui est menée au foyer. Quant à la promotion du genre, un atout pour la transformation sociale en RDC, le professeur Vibi Lavoidi, chef du département de transformation sociale à l'université protestante au Congo, nous explique. Nous avons toujours parlé des violences faites à la femme. Cette femme que souvent nous ne considérons pas comme une femme que nous avons épousée, que nous aimons, une mère, une sœur, une fille à nous, une tante, une grand-mère. Aujourd'hui, nous avons voulu aussi parler de l'homme. Violence faite à l'homme par la femme. Puisque cet homme-là, c'est un époux, c'est un fils que nous avons mis au monde, c'est un frère, c'est notre père, c'est un oncle paternel, maternel. Donc si nous prenons cela comme étant le membre de notre famille, je pense que nous allons transformer beaucoup et il n'y aura pas la violence faite à autrui. Sortir de cette conférence, l'organisatrice et fondatrice de cette grande association, Kakumbi Georgine Manango, n'a pas manqué de placer les mots à la place qu'il faut. Nous avons dans notre objectif pas mener un combat, mais conscientiser et l'homme, et la femme, et les enfants, et tout le monde, même nos dirigeants, pour combattre, pour comprendre que le problème de la violence n'est pas comme sexuel comme on l'entend. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bon débat, bon comment il était passé. Merci beaucoup vraiment. La bande de Kobaza Kolanda Bisso c'est ce que nous parce que tout cité hein. Il y a encore les minutes, ça va? Pas mal. OK, merci beaucoup. Alors maman, papa, tolingi skoto kota moi mon ken moi mon zindo to ko solo là parce que sunga biso hein comme tout notre côté les ali population ba kolanda biso ba me ba mi tuna na ndako biso tozo représenter ka biso za porter parole na bango. Alors na kati ya likanisi oyo nani azali na sima na yo na kati ya likanisi oyo okobimiza ba candidat député na kati ya likanisi oyo oza ko penser pose à la politicienne. Ils sont apolitique. Tout est uniquement pour qu'on ait un développement à Mboka. Point barre. Merci beaucoup pour na mutuna wana na sepeli na ngoza mutuna oyo ya mutuna ya penza ya mutuya. Na lingina lo baboy. Pour bandeko ba ko comprendre o muta fatite boy, o muta kabila te wa to tanga kaka, muta bemba te boy ainsi de suite. Na lingina lo baboy wana nyonso tozo tanga baza bakonzi na biso. Amen. Esengeli to pesa bango limemia bazali bato ya kotanga pamba te parce que tozo prôner ba valeur non. Mokonzi aza mokonzi. Aza pe mokonzi na ngai. Bazalaki ba pe bakonzi na biso ba dirigeant ki biso. Exactement. Alors ceux qui toko banda ko coller bango étiquette, moi je sais que mutu nyonso toza bikela muna nzambe. Nzambe tango akeli mutu apesaka ye mission mutu na mutu ana mission na ina sena moi oyo peto kozala juger en fonction ya ba mission o nzambe apesa biso na lingina lo baboye bakonzi ya mboka bakoki kosunganga ce n'est pas un problème soyo kanga mais nazali association pour la prise de conscience la sensibilisation congolais à prendre conscience ceux qui tozo bundisa injustice tozala pe aussi bosembo ezala toloba likambo tobundisi yango
totala ngambo mususu moko totala pe ngambo mususu mais toi tozotalela kaka ngambo moko eza mabe. Moi je pense vie eza kaka politique te vie eza kaka politique te mutu na mutu esika azali atia pierre atia libanga totonga mboka nani aza na sima mama na sima mama kaka population Molière pe aza na sima mama te soki na nzambe na Molière nzambe na biso azali paternel ya liboso eza nzambe parce que alobi wolo na palata eza ya nani ya ye kaka population congolaise wana même basi ebele bazo sepela na ngai population na biso bana mibali bana basi ba mama batata boza na sima na ngai problème na ngai ezali nini la prise de conscience il y a combien de députés bazali ebele te mutu na mutu osala mosala na ye na domaine na ye ngai pe eza asbel eza nango ya kosalela commerce te eza politique te na sima na nga nzambe mutu azali ASBL peut n'a pas moi représentant il y a balobeli na bango pe par rapport à vision na lobby boye soki ba oyo bazoya kokota mukolo mususu bakoki kozala na vision wana na boyi bango te parce que lelo Molière bobandaki na télévision te lelo bozana ba député te bozana bango la population peut nous réclamer pour dire maman ba vision wa nozanango na assemblée loi toko salelango toko luka loi ba loi ekoya mais ba jeunes gens bazali ko adhérer na association na biso bazana ba vision politique nous allons les soutenir notre maman azana na vision politique te nazana yangote mais moi je te dis que la nature elle-même peut se décider parce que destin ya mutu eza nzambe ngana koki koloba te mukolo mususu batu ba réclamer ngai boko risquer bo bimisela ngai image wana ya kala bolobino yo lobaki ko kozala politicienne te mais lelo ndenge nini na ko bima mutu alukuta mais moi je te dis le destin de l'homme c'est Dieu qui en a amen soki nzela ndenge to tambola kaka yango moko population elobino mama to lobi ozala mulobeli na biso bana mibali pe balobi no kende kaka na députation ozala mulobeli na biso e uti na ngai te parce que naza nango na mtema te mais soki batu balsengi ngai na koboya te pourquoi parce que na kokende réellement pour na lobela bango parce que maman kokende réellement pour a lobela bango alors tolanda skoyo na suka ya débat tozwa ki ba interview certains interviews tozwa ki ya ba intervenant na conférence débat ezalaki mokolo ya le 28 avril et après tout ça, tu vas construire ce qu'on a maman parce que maman a le but. Est-ce que tu as vu tout na mozino moi maman baisse sur moi après ça résumé mon tout ya ma casse ya ASBL oyo. Tout là na intervention à bandeko. Merci beaucoup Rédi Makan. Voilà, OK, merci beaucoup Motali ba intervenant bomoni professeur Choma Ndenga Lobaki, bomoni professeur maman Vibila Nenge pe Lobaki, bomoni pe moko be maman Georgine Yepe alobaki na suka ba interview bomoni ndenga alobaki professeur Baedila yetozo qui était parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait rapidement dans tozo ndenga bomoni ba intervention ministre to ande balobaki na donc na mo lobela likanisi mama biso tozo ni plateau alobaki moi ce que tozo ni tozo koma na suka parce que lobi be mingi parce que takaki biso déjà une introduction va to ko la mozindo mais to kanyo kama tozo ngso mo kesima peuple congolais a zolanda biso akoti siko liboso ya poste téléviseur na ye ya zolanda biso na Belgique a zolanda na France ala na États-Unis partout dans le monde entier parce que c'est grâce à Canal+ Molière était la malibanda mboka Congo alors alinga ki a comprendre ay Congo yango balingi ba comprendre ba ko yango yo moko na monoko ASBL na yo elobi nini elakisi nini et puis pesabi talisa biso en résumé seulement particularité phare il y a ASBL ezali nini et après ezali na mon voilà merci beaucoup maman obi que Molière télévision était à la Marloi en Belgique en France les États-Unis na Congo Brazzaville surtout dans nos provinces bandeko bazolanda biso sika sikondi to solo la boye c'est grâce à Canal+. Donc moni papa Molière bundi alobi non allez bana bokene bo bunda kuna
Tous les gars les mêmes Molière, mais ma programme est des différentes. Alors, bande ko ba comprendre eloko moko. Tali Sabiso. Particularité phare. Il y a ASBL Oyo. Vinde ko ali oya landi biso sikasiko yo, anya ko ngona monoko na yo, oloba kombo ya association. Et deuxièmement, bosali mobu combien ya association oyo. Bosali na ba mois, bosali na ba semaine, to bosali déjà bosali ba année ebele. Parce que toko cité déjà non? Toko cité parce que nous avons deux réalisateurs. Bah ça la biso si déjà que on va déjà citer. Na lingina loba d'abord un idée phare makanisi oyo un autre son de cloche. Osunginga to tala na moi mon cœur. Moi mon cœur voilà, c'est la mienne c'est voilà quoi. Et télévision oui. Voilà. Nalobi boye. Makanisi ya liboso toza na particularité ya kolobela bana mibali. Makambo oyo donc 80% pour les hommes. Soit toloba 50% 50% tozo lukakeli. Fa raison la sanga mibali na mibali. Oui, fa raison mibali na mibali mais vie est complémentaire. Tokoki kolobela violence faite à l'homme sans passer même par la femme. Parce que ce sont les mêmes violences. Exactement. Presque le même. Mais les comportements différents. Les comportements qui diffèrent selon les individus, selon l'homme, selon la femme. Je suis trop ravi. Parce que nous parlons par exemple de harcèlement sexuel. Pour les peuvent avoir violence. Au harcèlement sexuel. Sorry maman, nous avons une émission ici na chaîne Abisso découverte d'une femme. C'est une femme qui présente ça. Je pense que je vais vous placer en contact avec elle. Beaucoup de soumanola manaye. Problème exact. Na zina nonda kisamoko. Soki mwana mwa bali abeti mwana mwa sinono harceler ngai. Mais tango tozo tika tolo kwelele. Eza harcèlement te. Tango tozo tika tolo kwelele, tango tozo lata bilamba o eza transparente, kaleson na kati eza harcèlement te. Direct kutu. Mais tango mobali amoni biloko makanisi kutu tango auti na ndako na yazalaki na ngo ata na mutu te. Mais tango amoni mwana mwasi wana. Eza harcèlement te. C'est un harcèlement. C'est un harcèlement. Professeur. Tango tozo tanga kolata tu mwa ba robi ya mikuse. Entre temps oza secrétaire na bureau te. Pe okwesi clé. Entre temps oyebi chef waza wana te. Eza harcèlement te. Alors nous devons kofongola misu malamu, messieurs les journalistes, et tout le monde a kemabe eza de part et d'autres. Toza na kati ya société oyo même bakonzi mboka na biso ba oloba la problème ya changement ya mentalité. Voilà. Mentalité nini? Entre autres, violence ça fait partie ya ma mentalité ya mabe. Ya mabe. Na ndenge tozo lobela même basi na bandako. Soki mama na ngai ya fandi problème ezate mama bokilo mais soki mama ya mobali aye ko fanda kindoki pe sali nini e monani yende mtaye ko bloquer et jusqu'à tel point que ba koseli même ye kalobi non apesa ki bana kindoki ko ba bebi samsala nani ya tata na ye na tata na bango oui voilà est-ce que eza violence te la violence. Mobali wana mama na ena tatane batangisa ki classe te. Babota ki ete. Bamona ki pasite. Ya lela ki na butute. Ba chanja ki ekushite. Ba mema ki en hôpital te. Batangisa ki université te. Seulement kaka mama ya mwasi na ya mobali nde mutu batangisa ki mwana na bango classe. O wana msusu azana en extraterrestre. O ya kwea ki nde biloko wana tolobi te bongo te. To tambola mabe tozo alobi bakina balobi nini to beta mabe te to beta mabe ozo beta mabe voilà alors mizongisa voilà nde to lobi association na lobi depuis 2017 voilà toza déjà e bandeli ezala ki passe ozo lobela mona mbali alobi non voilà
biso bana mibale omoni mwa lolendo wana tozalaka nango bana mibale bana na biso ya mibale lokola société elebisa bino ke mwana mobali alelaka te voilà teti kaka teti malgré que ozo souffrir mais yango wana bozoloba nzela yango wana AVCP musiko moye mutu akoloba aza tenga pe na lobi tika na lobela bango parce que tobotaka mwasi pe tobotaka nani mobali bango nyonso bana na biso te moko baka pe mapasa mwasi mobali mwasi mobali siko mobali totiki epo na nini alors soki tosali bongo te lobi bana na biso ya mibali bakozala na basi ya kobala te bana na biso ya basi bakozala na mibali ya kobala te tokozala na jungle. Maintenant il faut parler de ça. Maintenant association eza na objectif objectif ya liboso nde ezali ya boru connaissance ya nani wana ya violence wana ya koyeba ke mobali pe aza victime ya nini ya makambo eswaka ye mususu ezali toyebisa bana basi na bana mibali ke toza bandeko tokoki kobunda te toza famille to se respecter mutuellement yo ke luka mwana ya bato zala a mesure ya kozwa yo bala yo tie na ndako yo pe mwana mwasi zala pe na bizaleli ya malamu oyo ekoki kosala nini kotonga nini mboka na biso ensemble complémentarité. Association na biso ezali déjà kokende malembe na ko s'implanter batu ebele par exemple mukolo wana tolekaki na conférence ndenge Molière azalaki wana olobi to bengamaki pe na batu ebele to uti kolanda bino toza na ba province déjà na ba Nord Kivu tozali déjà na Goma tozali ba représentant na mino déjà oui association déjà ça existe na Goma siège awa bureau définitif au bureau na biso toza koluka esika tozalaki na 5 ans mais vous avez pas encore un bureau non tozalaki na moi bureau moko ya muke parce que loko wana lokola bato babandai koyeba te awa ekomi na ampleur ah oui nzambe azofongola na ba professeur à université batie biso so OK. Bino pe ba presse boteki biso te. Exactement. Alors maintenant il faut to luka biro o ezali dina na ndenge eloko ezokende na komata. Alors l'association est composée vous avez déjà combien de membres dans cette association? Ba membre moi to tanga bango ezati toza ebele. Le bureau définitif? Le bureau définitif tozo sala yango na totia côté ya Tchangu kuna. Biso lokola ebotamaki na Tchangu il faut to valoriser bana tout le monde limité Gombe. Biso to boy na biso. OGB. Menzambe apesaki biso makanisi wana na Tchangu. Il faut to valoriser penini Tchangu. L'association au début je pense que vous travaillez avec les autres. La question tout le monde tout faut tout na parce que là ça tabou. Le but en plein Gomata ote maman Georgine atie leki na ye na mwana na ye mais bateau souffrir na wana bandelo bana te bino bozalara wana mais bateau bazala na kesia na zala azala comment te lobi na yebi na bandai koloba bo soki ezalaki pona mbongo na koka ko sala association te voilà parce que le lope mama kanisi ya boye ba konza mboka ba kolanda biso ba bailleur de fonds ba kolanda biso baza pe na droit ya ko soutenir ko déposer un pierre na lingi na loba boye d'abord soki mutu azwi asali eloko wana azwi nde bande ba oyo monaki na bango pasi otiki bango bazolela te bazolela kolela wana nyonso tu okende msika te okende msika te c'est ce que okende msika te parce que mokili oyo eza na balwa sociologie aza na balwa nzambe pe aza na balwa zoyoka mutobo moneli na ye pasi c'est même kaya basi na ndako tala mobali mwasi amoni pasi na mobali na ye apamboli bango mobali alobi nono oza isusu ya niveau na nga te lipamboli wana ekenda nango msika te fin de fin mobali wana ko se retrouver abandonné pourquoi parce que il a oublié le faible commencement. Voilà. Et là, comme ça, on a l'ingaki na loba, ça peut arriver que l'association Kouta, membre de la famille basée belé. Pourquoi? Parce que vision, na télévision et belé batubaya kana bangote. Le modèle de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il a commencé avec la famille. Soko tali bato abandaki na bango, c'était la famille. Mais comme la motivation n'était pas Yamabe, les loyo nangai toto, zolo bela yesut.
c'est la même chose na biso. Okay. Ça peut arriver. Parce que tant que tu as une vision, tu vas croire dans le ah, il y a théâtre, c'est ah oui, et solo lokuta ceci cela. Ndena lobi boye, ce qui tolingi to tonga mboka. Tozo bundisa tribalisme. Makasi. Parce que tindika mutwa kende liboso te sa freine, ce sont des esprits faibles. Oyo bazali ko se rabattre sur la famille. Moi j'ai étudié à Lubumbashi. Patu batangi singa classe. Ezalaki batu epa na bisote. Hein? Je suis congolaise, mais congolaise quand même na kwe moko na botama ki eza tribalisme te mais na kwe moko na botama c'est tout à fait normal que mukolo mususu na koki kotanga kwe wana pona valoriser pe bango. Mais eza tribalisme te. Tribalisme c'est trop bas, tu ne venceras pas. Awa na ye na Molière, Molière aza mutekolo nanga. Hein? Congo eza Congo nde patrimoine na biso nyonso tout, nous sommes des Congolais. Ce qui moi je crois que nous allons avancer. Ce qui nous réduit, c'est ces esprits faibles, la pauvreté d'esprit. C'est ça le mal des Congolais, c'est la pauvreté d'esprit. Voilà. Amen. Voilà. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Un petit rappel. Déjà 15 ans pour la disparition de notre frère, centre de l'Éternel, Papa Charles Mombaya. Il est là que le 20. Tous ceux qui ont ambitionné surtout, tous ceux qui ont intervention mon cœur, il y a artistes et musiciens chrétiens, au Bamiraï Kolobamo un peu témoignage à Papa Charles Mombaya, ou à Tika Kibiso, mon collègue qui le 20 mai, tous ceux qui ont dans centre de l'île. Merci beaucoup de l'intervention. Il y a notre sœur Dorian Zema, Imida Beta Kimo Mozindo Makas. Je pense qu'on va libérer maman, puis tu as les manas réduits Makai na côté la bisongo. Et vous allez bien, ma casse. Maman, tu as souka. Tu as souka vraiment la présentation à mon colo à l'élo. Alors, dans autres tickets là, autant en haut. Mais tu as une question de curiosité. La question de curiosité, on a auto composé yo. Yo moko ko jouer rôle. Vous allez inviter, vous allez être journaliste. Alors, et ça na motuna moko boye. Bando bandi ko sala ba émission. Il y a Vision, il y a ASBL oyo. Olingaki tango yaka na ba plateau na biso ya ba panzisango mutuna na ibana mono na soto tuna yo yango mais dire ba émission na soto sali mutuna na ata mo panzisango moko ta sali ni atikali ko tuna ote alors yo moko mi poser question mi répondre et c'est exercice mo simple hein mutuna na ya ta mpanzi tango moko atuni ngate mutuna na mituni est-ce que yo mo mituna question mi répondre na tuni mama Georgine pesi biso makanisi tozo kende sika nzambe akomema biso elongo na batu nyonso na ba journaliste na ba congolais nyonso ata soki lobi na zate batu mususu bakozwa ide wana bako continuer nango pour que ba congolais to koma histoire na biso. Nous sommes appelés à écrire une histoire. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. C'est pour ça na lobi ebandaki na nzambe nde ayebi sika to kende nango. Et si kato kosuke la ngai aza en tant que mutu soki na kei na nzambe alongoli ngate ba mususu ba kokoba nango et ko kende ndenge et ko kende. Nous voulons la continuité. Voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Non, tu peux ce dernier message phare et puis pour les contacts aussi. Tu comme une souka la présentation et espace nation promotionnel, tu peux si maman seulement 60 secondes. Après, si ce message phare, il y a pour la participation à l'émission et puis pour le programme, il y a programme. Et deuxièmement, au souligner sur le numéro de contact. Parce que nous sommes pour ça, pour s'adhérer. Moi, un fois pour nous soutenir, pour la conférence, le déplacement. Parce que l'association ASBL, ça demandera aussi les moyens. Parce que si ça demande pour aller en Belgique, pour aller à la diaspora congolais, en Belgique, en Afrique du Sud, en Kisangani, ça demandera aussi les moyens. Mais tout ça qui est que SOS, mais leur propre volonté, peuvent aussi venir vous soutenir, non? Je sais bien que ça n'a choqué, voilà. Merci beaucoup, chers amis de téléspectateurs. Pas mal. Allez, il y a tout donné message phare. D'abord, on appelle si Papa Molière, merci. Papa Lemba Lemba. Tango abandaki eloko na ye oyo, hein? Et chaîne oyo. Les lois chaîne munene. Merci. Vraiment, Nzambe apambola ye, amona ye.
to remercier mingi na oyo azosala mpona mboka na biso mpe aza kaka ye moko te me alance mpe bajeune ebele oyo lelo tokutani na yo. Vraiment merci beaucoup. Merci mpona bamama nalingi bino mingi. Mboka nyonso soki olingi ekende liboso, cela dépend de la qualité des femmes. Les femmes. Ndene pour esika pi nazoloba bamama nalingi bino mingi. Na contre bino te. Bao bazo comprendre nga te. Bo comprendre nga plus tard. C'est ça. Nzambe amona bino abatela bino. Na pesi pe basali na nzambe mbote. Na pesi pe bakonzi ya mboka mbote. Batu nyonso tu mbote. Association eza ya biso. Nyonso. Mutu moko te azali ezala épargner na violence. Il y a des fois où nous insultons, non? C'est une violence. Injure eza violence. Au fingi injure publique. C'est la violence. Combien de finga même pas mérité prison hein? Oui, to finga même pas konjina biso. Te to lobi photo bundisa biloko wana pour que lobi to koma histoire ya malamu pona Congo. Moi je crois à la délivrance de cette nation. Pe ko kende ya mboka o liboso. Toza na activité mususu na mois d'octobre to kozala na IFASIC. Conférence ko salema lisusu na IFASIC. Pe toko tambola na ba université nyonso ya Congo. Toko bandana no cible na biso ezana no ba université. Mukolo mususu koyoka tolobi to kende na Lubumbashi, mukolo mususu toko kende na Kisangani, mukolo mususu toko kende na Goma, mukolo mususu toko kende na Kikwit, mukolo mususu toko kende na Bandundu, toko kende na Kasai Central, toko kende na Kasai, toko kende. Lolenge Nzambe akosungela biso. Moi je crois que Nzambe azali akosunga biso. Pe mukolo musuka ndenge olobi diaspora pe soki ebengi biso toko solola eza association na biso pona éveil ya conscience téléphone toza na 080 88 84 148 na pesi mbote na bakongole nyonso na lingi bango mingi bandela numéro 080 88 84 148 Nalingi batu nyonso basi nyonso tu bakushi nyonso tu ya société. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup notre maman, notre invité de marque.